Eh bien voilà, chers téléspectateurs de cette émission, exprimez-vous avec Noli Tambou, les sages. Donc voilà, nous voici encore une fois à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre de votre émission et sur invitation de notre grand patron, le boss Papa Léon Nembalemba et Junior Nembalemba, Ove Nembalemba. Donc à tous ces personnes-là qui travaillent à la régie, donc je vous salue vraiment là où vous êtes. Donc voilà, votre émission Exprimez-vous, une émission socioculturelle. Nous sommes suivis aussi en Europe par www.voiceofcongo.net avec tous nos partenaires et correspondants. Donc Hôte 243, Congo Promo TV, RD Congo Information. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous recevons pour vous la Mamou nationale, Mama Tchala Mwana. Donc avec elle, donc essayer un peu qu'on parler sur parcours naïe, makambu naïe nyonso, et puis nyonso vraiment ba préoccupation na bino nyonso bozalango ba na bandaku toko meka ko lobele yango dans cette émission. Donc avant déjà d'entrer dans le vif de notre sujet, je demanderai à la régie de nous proposer un clip de Mamou Tchala Mwana et on se retrouve juste après. Merci. Et bien voilà, donc ce beau clip a fait plaisir. Donc la binonion sur les téléspectateurs, il y a émission Exprimez-vous et puis la chaîne Molière Télévision, la chaîne non alignée. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Mamou National. Bonjour Mamou Tchala Mwana. Oui papa, bonjour. Namoni santé vraiment examalam. Oh, pas terrible hein, mais ça va, ça va. Je suis un peu malade mais ça va. Voilà. Moi question et à curiosité Mamou Tchala Mwana, pourquoi babenga kayo Mamou National? Mamou National, je suis Mamou. Mamou, ça veut dire maman. Mamou na Chiluba. Et bon, petit surnom mangai Mamou, Mamou ya batonyo so Mamou National. Et na sepela pe na kombo na yamba yango na lata pe yango na pesa ngo pe na groupe nangai na sepela na yango. Et c'était aussi un signe de respect. Et bien mboka na biso, moi signo soaza maman, moi signo soaza Mamou. Et bien voilà, de ce côté-là vraiment na sepelaka mingi pour na respect na mboka na biso quoi, maman ou papa, et ça fait bien, ça touche. Merci beaucoup. Comme on dit aussi, éduquer une femme, c'est éduquer vraiment toute une nation. Mamou Tchala Mwana aujourd'hui, à zappé exemple, c'est l'une des icônes. Il y a musique Nabiso, na côté à Banabasi, vraiment, ça il faut qu'on se le dise. Mamou Tchala Mwana, l'élo vraiment, to yambi une émission, exprimez-vous, to ningi, ou s'exprimer aussi librement, na ba préoccupation Nabiso nyos, et puis tant de questions, ou vraiment l'élo, na yambi pour la première fois aussi, na mission nanga, ou isolé kana Molière Télévision, bat nyos bazola ndabiso pi na poto na www.voiceofcongo.net. Mamou Tchala Mwana, avant déjà d'entrer dans le vif de notre sujet, tongé tout na moi question nenge ka ezalaka. Tout le monde Mamou Tchala Mwana, elle donne plus le soutien na Bakonzi Yamboka Nabiso, entre autres actuellement le soutien à Mamou Tchala Mwana c'est plus na notre président Joseph Kabila. Bakonzi Mokonzi. Ce qui n'a pas Bakonzi, tout le monde qui Kabila le père, le dauphin. Parce que ngapi na Mokonzi, ngapi na za Mokonzi, na za autorité monene na culture, na pe Mokonzi. C'est-à-dire qu'on peut ça na Mokonzi moko seulement. Mokonzi moko, à part Nzambe otoyebela ka mikolo nyoso, awa na se na za na Mokonzi moko o na yembak. En dehors de lui,
tozana ba mabanga oyo toyembelaka bandeko na biso mikolo nyonso me na yembelaka mokonzi so na yembeli ye mokonzi Kabila et raisi na biso parce que azali mokonzi oyo alingi mboka na ye alingi mboka oyo échanger alingi vraiment toko mapele lokola ndenge torevaka alingi vraiment makambo ebele bongo e yango pe salemi et yango pe toza komona et vraiment aza ko prouver biso quoi de quoi il est capable. Et c'est pour cela à chaque fois toyembaka yengai moko kutute na baninga toyembaka pona ko encourager ko soutenir akendo bele liboso quoi. C'est dans ce sens là. Ko encourager mutu pour rien te ba encourager mutu surtout azana volonté et lui il a la volonté azana bolingo makasi pona mboka na biso. Et na yango il faut vraiment ko aza ko mériter ko yembaye même 1000 fois par jour. De comprendre que le soutien à Joseph Kabila, qui est le président de la République démocratique du Congo, de comprendre soutien à eux vraiment. Mais aujourd'hui aussi, Toko Zonga, plus sur cette question, Tomoni Lelo Bandeko Napoto, ba lobby que musique ya biso sur le plan prestation scénique na Europe et ça les sousté parce que la cause bandeko mingi pe entre Yomoko pe puis bandeko misus ba musicien o ba imbela qui notre président de la République Joseph Kabila yango de sali que emeka ko stopper musique wana na niveau ya mikili ya poto réaction na yo et puis soki moi koloba et puis émission etala marana poto puis batala a na molia télévision soko ko koloba moi liloba par rapport à la réaction et puis à bande qu'on a bisonné bali kokanisa surtout pour le soutien à mokonzi mboka. Excusez-moi, tant aux heures lobake émission batala kana poto mindele batala ka ba émission na biso yote. Batala kamona ba bande qu'on a biso ba congolais. La communauté congolaise. Communauté congolaise voilà. Poto eza poto batala ka landa ka ba émission na biso te. Excusez-moi quand on parle de Congo, ba ko kozwa quelques extraits à makambo songolo pakala. Mais quand il s'agit de makambo za koloba, disons, toza koyemba mokonzi ya onde tozo beta musique na potote, moi je pense que c'est vrai, mais lelo na koloba que c'est faux parce que à lui oyo toza ko mona makambo ndenge za okendeza lisusu Kabila te. Et komi kikulu nande koti sikoyo. Parce que ba komi vraiment ko traquer ba to ba komi ko sala makambo susu eza lisusu et elle sous politique te ko makambo susu. Na kosenga na bandeko wano basa biloko ya bongo il faut batika ce n'est pas propre lelo bango nde babomi musique ya mboka na biso parce que les producteurs aujourd'hui ont peur ya ko benga ba artiste ya Congo parce que son abengi et au sala mauvais affaire tango artiste akoya bakoya ko déranger ba client bakokima yango zo mona ke mingi et ba artiste ya mboka na biso to perdre. Et batu mususu lelo pourquoi ba Nigérian pourquoi ba artiste à West Afrique Côte d'Ivoire danse na biso musique na biso ba komi ko exploiter ba komi ko lela ba mbongo et biso to komi ko kende na kozinda ezo sala kitoko te mais lelo eza ko le bateke parce que poto to kende ke poto il faut qu'on se dise ouais rason to mona ke poto jibem pia na ki Amérique ba mususu ba ke wapi biso to kende ke mais pona okende ko beta ndezo poser problème parce que ces gens là o baza ko déranger bazo sala ke ba producteur moya ba bengisa biso eza lisusu te même so ba bengisi biso ezaina ba risque mingi et puis ba dépense ebele il faut ko futa ba to po ba encadrer bino tout ça là et bana wana ba seme ba désordre aujourd'hui c'est dans le bazali sous Kabila te ezalinde ekomi kikuluna ekomi motema mabe tala lelo musique na biso lelo ekomi na problème à cause de et lelo communauté na biso comme un peu triste à cause ya quelques groupes ya bato o bazali ko semer des ordres des sala que moyen d'artiste na bino ya mboka na bino kumo ya mboka na bino et ya ko s'exprimer et vraiment en tout cas na miso ba pa ezate na yango na osenga na bandeko wana trop c'est trop aussi bo sali tanango eseliki yango nde ko arrêter biso ko beta musique te on joue toujours tokende pe poto yango. Mais ekozala malamu tozonga nde na ambiance tozaka nango kala okomi na Paris bao ba uti Bruxelles bao ba uti Suisse bao ba uti Londres bao ba uti boyebo sangani bo sepeli na banganda bomeli bino na bino bokutani eza ko sala ambiance ya bien mais lelo boye à cause de groupes ya ba mususu soko moni kozana musala te zonga mboka zonga na yo mboka Usoka monike yo lingaka no makambo na te likambo te vanda nonye mais obandi ko déranger ezo sala penza kitoko te
moi je chanterai Kabila toute ma vie. Na koyemba ya za président mboka na biso, azo sala vraiment le coup mboka na biso, na ko tika yete parce que kuna baza ko beta bato. Non non. Mais na kosenga na bande na biso wana olingo linga te oza na musika to awa na kin na Congo ozali toujours congolais. Président na biso azali moko, c'est Joseph Kabila Kabange. Yende président ya biso lelo oyo. Yende moto azali président na biso. Et vraiment tolinga ta za président na biso et totika makambo pa mpamba wana ekitisi biso makasi musique na biso vraiment ekufi bakomi ko profiter na ba mitoki na biso ezo sa penza kitoko penza te. Voilà Mamou Tchalamona, mais les lots to comprendre bisonnier ce que musique sur le plan scénique, ma prestation scénique et ça les soutient na mikili poto mais que ezali ba artiste bazako beta ba fali bazo beta ba wera son ba ok ba jibe ba tuyus bazo na voyage bazo kende mais bazo beta te sur concert vraiment na ba grande salle. Pourquoi ça ko insister on a ba interview na binote na lobi ke bazako beta soki na kei cérémonie songolo ba invité ngai na beti na zongi na vandi lokola ngai na beta makambo na cheli ba na $10 $20 na saka su biloko wana te. Parce que ils ont des dépenses belées et à la fin il y a trop de problèmes avec le charge des musiciens. Na zelaka ba invité ngai na ke na beti et je joue chaque week-end na beti et na ye na vandi na ngai ke okende kotia mabaya tout ça na sa subilo ko anate parce que tout le monde ba problème nango ebele et tout ça. Ba o baza ko beta betaka. Soki nga na betaka te mais ba o bande ko mususu ba betaka bazali. Voilà Mamou Tchalamona na moni to na question mais ngala zalaka na potope na yebi mais ba concert vraiment eza li sous-souté jusqu'à actuellement il y a pas de concert mais na ngena tuna quel est l'apport aujourd'hui à notre ministère ya culture par rapport ya makambo nyonso oyo et bien loko ni ko senga na ministère na biso ya culture est-ce que ba lokite terrain moko d'attente par exemple pour na ko déléguer bien mutu moko bien li solo entre ba musiciens bien bino na bino boluka terrain d'attente pour que musique na biso ezonga auto monique musique na biso ezo kita makasi ti lelo musique na biso ezo kita makasi comparé à ba nigériens et ba ghanéens et puis ba tumisoso ezo kita po anine d'après yo ezo kita po anine no yebisanga ite ezo kita po nini non on a posé aux questions par rapport bato ezo kita po nini je dirais par exemple les prestation scénique et les sous communication entre public na artiste les sous par exemple. Papa, nakozala na mboka na ngai ko ba invité ngai na ke na beti pe na zonga za forcément te na ke no vanda na poto to na vanda wapi. Non, ce n'est pas ça. Makambo ezali ebele. Et puis il y a des problèmes, c'est vrai, il y a des problèmes politiques ezali et toboyite ministre de la culture. Bon, il doit faire son travail, ça c'est vrai. Akosala yango mais kuna ezali mboka mususu za mokili mususu. Il faut na kanisi ko kende et comme sur place ba autorité ya mboka wana nde basala musala na bango et ba komela bango plusieurs fois et comme nous sommes les noirs ils s'en foutent de nous, ce n'est pas leur problème na yango na réglons notre problème nous-mêmes to régler le problème na biso moko hein na boyite biso ba congolais tozaka mitema pete to abana nzambe na ebite pona nini tokomiti na ba niveau ya motema mabe ya boye olingi ndeko no resurte olingi abeta wana te olingi asala boye te eza motema mabe totika motema mabe. C'est tout ce que moi je peux dire. Ko poser une question belé te. Voilà, Mamou Tchalamona, mais maintenant, il y a un entre vous les artistes maintenant. Et là, tout le monde peut que les artistes congolais, awa, sur place, Batubaza, Yako Kabwana, Yamakas. Les artistes déjà, entre vous déjà, Oyona, Oya Yokanarate, Oya Kangisa rapporté parole à l'autre, Oyona, Oyo, Bayokana raté. Est-ce vraiment entre vous les artistes par rapport à Makambwana, Bino na Bino? Ça clair, Bino Boza Molière, ça clair, nani. On peut faire exemple aujourd'hui, Kofi Olomide et Jibem Piana par exemple, attend tes athées bazo kanate. Sokozi par exemple, Fali pour pendant l'autre. Bakoyo kana pona nini. Baza ba amite. Yeba kana musale otoza ba ndeko. Toza ba collègue. Mais toza ba master te, il faut que na biso ndenge makambo ezalaka. Bino boza Molière, okuna za soki télévision mususu soki nani. Boza ba master te oya yaza na oya ye compagnie oya na oya ye compagnie kuna so to kutani mbote comment ça va bien et ça c'est comme ça partout au monde mais ba artiste bazara penza ba camarade te toza ba collègue tozali biso nso ba artiste pona lokuma mboka na biso mais ko boko misabi toza ba ennemi pété
bino bolingi to tambola ka boye ngai na yo ba mona biso wana to non 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 c'est pas comme ça to yokana kana biso wera na jibe ba yokanaka fali nani fali soki na nani musu ba yokanaka ngai yo par exemple na yokana na mututu na problème na mutute Kofi je sais que source ya makambo belé penze ezali Kofi Olomide yende roi ya polémique yende roi ya makambo nyonso le numéro 1 alinga toujours provoquer bato ngai wa provoquer 1000 fois bona kipaka na ngai te na landaka na ngai te Kofi il est comme ça na lubite parce qu'il est comme ça on doit tolérer baba makambo misusu mais mutuna mutazana genre na ye na ngwana vraiment moi je suis une dame qui se respecte et na landaka biloko wana te na soloka na mututu na problème na mutute mais we ngana ko senga nde na photo banda na mutu na banda na kulutu Kofi yende il faut l'exemple exemple ya kitoko atika ko provoquer bato atika mindondo atika makamususu ya zo saleza bien te ouais. Merci beaucoup Mama Chalamona. Sur ordre d'idée toujours il y a question oyo nanga lo balelo to moni bandeko musicien to ebi na potonde to ba clash ezalaka nango polémique ezalaka nango na ndenge ya malamu na ndenge ya bien peut-être pour chercher à vendre le produit ou bien ko lukasuko ko yeba na lisusu na ndenge ya malamu oya biso ezalaka na ndenge ya mabe oya biso ezalaka na ndenge ya ko nuire onga na leki oyo ngande naza mokonzi ya ba oyo ngana naza mokonzi ya baboy mokonzi nanga na musique azate mukunzi nanga ezangai moko ngana saka mutu ashina ngana za chef entreprise nangai yo longwa kuno lobo ozali chef nangai uko ozala chef nangai te o ngana salaka yo ko sala yango yo sala ka penga na ko sala yango te je peux interpréter mais pas plus que toi mutu na mutu azana na force na ndenge na ye na yango na il faut pas vraiment tozo landa tozo tala mais kozala malamu to se respecter, to si to koli, to se respecter, to salande musala public azana besoin ya musala, azana besoin ya makambo ba oyo ya makambo pamba te. Et tout ça tikana kangisa wo, tikana sala bo. Non, moi je suis même pas là-bas. Ko kangisa wana lelo en tant que maman ndetolo baka yoza maman national. Tebi que l'éducation à maman, parole à maman et koki ko pesa conseil et puis ko calmer et ko calmer l'esprit, ya bana to biso ba ndetolo baka. Donc l'éducation comme on dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ozo représenter éducation ya batunyon solelo mamu chalamona na ba musicien na biso. Conseil unique, conseil nini o ko pesa et ton maman lelo na ba musicien na biso lelo phénomène ekomi ya kokangisa ba artiste kokangisa ba porte parole kokangisa ba nai na roloba déjà to mona ki Kisinjora fali poupa apporter qui plainte ba kangaya avec na makala. Ah oui, Kisinjora il fallait pas kangaye. Il fallait pas kangaye parce que quand même elle exagère. Na kosenga na ye quand même soka za porte parole akumisa mokonzi na ye. Akumisa groupe na ye sika za ko sala. Mais ya kufingana uko critiquer peut-être mais kofinga te soko fingi ngai paf le quoi to biso to ebi des gens nzele à parquet et sika boswani ba mutu moko azana kwa yanzo komelo ba waze kwa et yango nde nzele ya plus pété yango wana et Kisinjora vraiment en tout cas limbisanga ye et ce n'est pas naibi que ce n'est pas beau mais ko kanga bakanga ki episi quand même moi leçon mais naza ko senga na ya zongela lisusu te azongisa lisusu te makama modele wana alongwa pe na makambo wana parce que ko memisena ba komisena banzela mususu ya mabe akozwa likama pour rien bitumba ya bana mibali bakotaka te sino to kozwa likofi ouais. Tomoni Kisinjora bakangisa qui récemment et puis tomoni Kofi Olomide aussi a aussi kokangisa porte-parole moko l'un de porte-parole ya Jibin Piana au nom ya Blanchard Mosaka pour na yo conseil ni soki ko pesa pour oya kangisi oya kangisi oyo nakanisi ezali nango bien te je Kofi en tant que kulutu il fallait atikala grand il fallait atikala na esika na ye en tant que yaya, en tant que, disons, kulutu quoi, c'est ce que je peux dire. Il fallait pas parce que oh, y a betinga iku il faut na zongi ça non. Il fallait pas. Et ce que a kangisi olobinani Blanchard Mosaka. Mosaka bon, moi je connais l'autre là, Ngandu. Inde motolubaka na makambo ya JB. Mais kozala malamu ba porte-parole ba bande kona biso. Bazali wana pona ko représenter biso ba artiste. Soka artiste moyen à se déplacer zatu ou azata zana étranger porte-parole azali wana pona okenda koluba oye wutie pa mokonzi na ye
Mais ce qui est comme pour nous finga kabatu na télévision, là vraiment en tout cas tout de suite là moi je porte plainte hein. Je porte plainte et kokangisa nga na moni ezali penza bien te pona biso ba artiste tika rythme wana eza bien te. Et totika yango vraiment to abandeko to l'ex exemple ya bien bakulutu basala musique na mboko yo ezalaka na makelele boité. O ezana makelele ko swana tous les jours mais tout ça leader na makambo nyonso wana ezali Kofi. Na kosenga na Kofi en tant que frère vraiment atika biloko wana. Je sais que nous, moi et lui, il n'y a pas de problème. Mais atika biloko wana eza bien te. Donc voilà, chers téléspectateurs, donc vous qui êtes nombreux vraiment en train de nous regarder à travers la chaîne Molière Télévision et sur www.voiceofcongo.net. Donc naba partenaire nabiso Nios O243 Congo Promo TV RD Congo Information. Vous avez vraiment ébélé Yakolanda émission Oyo exprimez-vous. Donc vous comprendre ndenge mamuchala mona azoloba ndenge azo répondre na ba préoccupation na biso binonyos bozo comprendre où est donc voilà blocage aussi il y a musique nabiso et si kamini makambo moi vraiment ils aiment belé tout ça la musique nabiso et ça la bloqué aussi pour na ba polémique inutile ou bien pour na o pasali yango pesa parmi makambo pesa bloquer musique nabiso mamuchala mona. Non, ko bloquer pas ko bloquer parce qu'il y a des gens qui tournent, excusez-moi. Bartis oba au tourner bazali et pas tout le monde à la fois. Mais là, ils vraiment et bomi biso maka ces ans de piraterie. Piraterie, il y a onde zalaka base ya makambutu parce qu'il faut na teka pona kwa kolia droit d'auteur ezalaka te banini oyo comment on appelle piraterie obimisi album otika na wana maboko pirate asi ayambi moto na moto azo multiplier na ndenge na ezala awa ezala à l'étranger ezala mindele batu mwindo partout bamboka nyosto batu bazako pirater la plupart sont nos propres frères. Mais vraiment en tout cas ekozala malamu vraiment l'état sala musana ye. Quand je dis l'état plus précisément ministère de la culture il faut que matamakambo est en charge ata likambo ya piraterie dans tous les pays africains même européens ba protéger ba mboka ba artiste mboka. Mais malheureusement na mboka na biso bon zana opolele bon pirate c'est pas notre truc za etalibiso te ba pirater na bango. Mais ce qu'on a na koteka nini et puis après ce ko telemo bando kende obeta porte bo sali sangaye na sala babi o toza organiser te. Voilà langage ya ba responsable na biso on n'est pas organisé o tozo yo kanate koyoka na toyoka na bien so na za likambo na telemi na ki omona songolo bona za likambo yi so ili kambo na to sali yango esi na vana ndako na ngai ngana yoka na bien na mambili ya belle so na za likambo koloba na bengi ye na numéro na ya des fois bengi ngai mama omoni likambo songolo est-ce que yo pe ba benga ki yo est-ce que yo likambo ezabo est-ce que ibi likambo boy to sololi esili. Mais okomona batu balingi ba mona batu na balabala to tia drapeau to sa ndenge nini toyoka na kala biso bien mende so palingi ba salisa biso na l'état et bien ko lo bateke ba salisa tout le monde à la fois non l'état ko sa likambo batu nyos ba profiter na yango to mutu moko akoza responsable tout le monde profite. Mais oya biso ezeli kaka vous n'êtes pas organisé et bozabo inaboye et bozabo inabo tribalisme pe leki il faut dire aussi ça hein ko pona bilonge leki parce que yo zande ko nangate je t'aide pas et bien voilà makambo eza yebele eza yebele ko za malamu ko tumola ngaite. Merci beaucoup comprenez quand même c'est Mamou Chalamwana lelo vraiment azana micro na bino ya émission exprimez-vous. Merci na Dadi Bendele au toujours azana biso donc balobi Dadi Bendele mutuka na ils ont consommé 20 litres par jour, Range Rover, on a, pardon, stoppé mon mouké. Merci. Et puis, Batunio, so, Bozana, Europe, Bozolanda Biso, Guilain, d'or, donc Guilain, Omelonga, Tobo Sainte Babi, Bob Kaungu, Sheda, Tamboué, Binonos, Guilain Maïndou, Tobo Sainte Babi, mais on ne passe mon konzi à Komina, Kinshasa, Ozolanda Biso, à travers www.voiceofcongo et ici sur Molière Télévision. Mamouchalamo na potokota na ba préoccupation mususu o etali surtout pour na album na yozo bongisa déjà tout monde qui tout à l'heure awa ozo vraiment en pleine préparation déjà tout monde ozo sala déjà ba ozo calé ba son pour nos kota studio ya munene Mamouchalamo na mais nangai to avant to le vraiment question o le makambo déjà tout le belezu pe biso moi tango mingi nangai kina tout na moi mutuna o Mama Chalamona aujourd'hui tozomona
Napesi notre général Kanyamambo Tessika Zolanda Biso. Donc merci na ville na biso. Tomoni vraiment Kulu na Edimne, Tomoni Kimia et Koti vraiment ça veut dire que Musala eza vraiment ko salama. Tomoni lelo et comme ceux qui entre les artistes tozon kana moi li question na moi mukie kaka to umelana te potoko talma mususu. Tozon mona plus c'est notre général Kanyama aujourd'hui, c'est comme si azozo a rôle il y a ministère na biso ya culture, ça veut dire il y a encadrement ya artiste o ya fingi boy yenda zui a bengi se interpeller à sali boy nangena lobelo komoko boza que tozo mona que notre ministère ya culture c'est comme si ezo sala musala na yango te elongo balni surtout sur la surveillance ou bien ko éveiller sur les artistes au lieu à côté kango sur un général par exemple à s'apprendre ou bien à voir comment l'autonomie ou bien l'autorité à ko diriger l'artiste congolais au lieu surtout à surveiller sur la population. Province ya ville ya Kinshasa na police mokonzi na yango ezali Kanyama. Général Kanyama yende azali mokonzi ya ville ya Kinshasa. Toyebi ke likolo na yeba mususu ba mikonzi mususu bayali. Mais yende responsable ya Kinshasa. Makambo nyonso etali sécurité. Makambo nyonso ekoko mema biso na makambo ya bosoto, désordre, tout ça là, et il faut vraiment intervenir. Il a raison. Il a raison parce que makambo nyonso elekani eza daté le loté et bandi banda kala. Mais le quoi la solution est makate. Mais il doit quand même intervenir. Il faut être calme, calme kota parce que ba musicien ba koma ko kenena nzela oyo eza ko mema biso na nzela moko ya mabe. Biso tozali exemple munene. Bana nyonso bato nyonso mikolo basi mibale balandaka biso na ba télévision batalaka babinaka lokola biso balataka lokola biso basala makambo tu lokola biso siko soki biso pe tokomi kosala makambo oyo eza na nzela te. Il faut quand même ba rappeler biso à l'ordre. Général Kanyama a joué rôle moko makasi parce que namoni bobangi ekoti kimia ekoti et vraiment en tout cas moi je suis pour ko bengisa biso ta na monaka invitation ngana kanisa ki ngabi général azo sala fête ta musulo kwa banoma kiye nako mabona moni baninga mususu na bi eza fête otonini tant otokoti j'ai senti que non c'était autre chose et na yango wana ngana webise ya lembate a continuer ville ya Kinshasa eza yaye il faut veiller na makambo nyonso ezala musicien azali congolais ezala na niveau nyonso tout et il faut vraiment ordre ezala teko ya kotambola vraiment na ndenge vraiment esengeli. Il faut pas se rozana munoko no ko so anokendo so anakuna na ndako no na balabala makambo susu mais na chaîne ya télévision batu baza ko tala mokili mobimba yo yana makambo 2 heures ko banda ko finga batu ko banda ko loba dine na ba mama ya batu ko finga mutu tina mama na ye na ndenge vraiment abakelami. Non, ce n'est pas propre pour un artiste waza ko l'axe exemple ezo sala propreté na yango zali porte parole yaka kumisa mokonzi na yo kumisa vantena ni orchestre na bino sabo sala makambo na bino makambo amuninga kolobela yango te oyo ya sali vraiment en tout cas na pesi merci mingi. Siko to moni rôle ya ministère de culture na c'est ça ko etala ba journaliste ozomona ke bangonde est-ce que ba ministère wana bien ba tutelle wana ezo sala musala ngote soki eloko message moko okoloba peut-être au rappeler bango à l'ordre pour na musala o ya bango et comme inde mutu muso akomo sala na place na bango soki moi rappelle ko za la bi moi conseil. Non, il a le droit, le général Azan a droit, parce que Soli Kambo, o ezali sous Nanzelate, Azan a droit en tant que quand même au conseil de sécurité, il faut attirer ordre. Ministère, bien sûr, ezali ministère Nabiso, et Makamosu, super ministère Nabiso associera toujours la police, et pourquoi on intervient, donc la pirate. Quand on parle de la pirate, il y a un ministre qui est pirate. Ba pirate, on a fait ba PTT, ba pirate, on a fait ba bonga mape. Mais nyonso wani il faut nini il faut kaka police il faut atelema pour ko accompagner ministère soki likambo intervention songolo pona makambo etali musique police il faut intervenir. Général Kanyama a raison vraiment ya ko intervenir parce que laisser aller comme qui c'était trop na kusana bande ko ngai population publique ezana besoin ya musique ya kitoko musala ya kitoko botala ndenge vraiment libanda bakomi ko pirater bakomi ko plagier bakomi ko bina biso ko lela biso na mutoki na biso e biso to vande tozo swana nini
Toi, pourquoi? C'est ça. Voilà, donc c'était là le message de Mamou National, donc Maman Chalamwana, qui est notre invité donc dans votre émission Exprimez-vous avec Noli Tambou, le sage. Donc je demanderai à la régie, bâti la biso sous moi estreka oyo, il y a chanson moko, il y a Maman Chalamwana et on se retrouve juste après, avant de boucler la boucle de cette émission. Suivant. Alors donc nous sommes de retour donc na Pessimbote na Bodrick qui est un veto qui à la régie Tobo Sainte Fiston Mobunda Binonios Boza vraiment na régie wana Tobo Sainte na ba monter na Bisonios Gelo ba mote belé Tobo Sainte Matondo bino tout Boza wana donc Bozo landa biso à travers la chaîne Molière Télévision. Vraiment merci beaucoup na papa Léon Lemba surtout na cadre kitoko au Tiengai vraiment à na Kinshasa babi Flat Hotel la bourgeoisie vraiment je me sens bien, je me sens bourgeois. Merci na encadrement, merci kitoko balbi Molière Télévision ba matériel ya kitoko ya sika eye. Donc Binomo Bozolanda chaque dimanche né tozoleka en direct à partir de 16h, c'est-à-dire ba matériel auto accompagné qui ya sika e outi na poto toyenango Molière Télévision image kitoko la qualité et nous sommes toujours là pour informer la population. Donc Boebi Biso c'est sans complaisance aucune. Voilà, merci beaucoup vraiment à papa Léon Lemba Junior Lemba Ove vraiment bambote et belé. Mamouchalamona to zongi sikoyo si moi marambo pesa vraiment ya kitoko mingi to mona comme cet album aussi cartonna qui vraiment très bien mais tu es kokuta yo en plein préparatif il y a album na yo oza ko bongisa awa na kombo ya Chipundu c'est ça je sais pas Mampundu voilà excusez-moi Mampundu Mamouchalamona Mampundu tu dis que mingi au traiteur ba sujet oyo na Chiluba toujours dans le cadre ya Mutwashi plutôt Mampundu ça veut dire quoi na lingala ou bien na français en fait? Mampundu na ko traduire na lingala te. Ezaka Mampundu. Eza bambunda ya bokoko disons na bokoko na biso baza ko beta ce style là de Mampundu bambunda o babenga pe Mampundu e beta puku yango wana nde na ke kulamusa babiloko nyoso wana avec mon chef d'orchestre Chaber Kabengele, toujours travail album mais c'est ici déjà et c'est là qui y a une chanson là oh tolingi ba ko bimisa ba son wana o ya bokoko wana ya ba kwanga wana vraiment il faut ebima quoi oui donc apena ba Mampundu pena tuku Mampundu puku boroyoka yango mbaloyo. Voilà, tu as vu qu'on est vraiment titre fort, mais aux allons combien de titres? Moi, je peux dire que titre vraiment belé, tende bande comme ça. Moi, je suis sur ça sur album mobimba titre belé 12, 15, 20 ezali soutien. Au sala boye, au côté kate, au monde aux ana succès belé, mais na poche à vide. Ba pirate, ba télémédio liboso, mais moto a intervenir à zate. De ce côté-là, vraiment, na rôle ba que ministère na biso abandonné biso parce que baso ki parana yango te mona bana ba tambola na ba CD na balabala un peu partout bazo teka na zando ya munene na barumbu na boturo mona nzembo lokola ngai bandeli depuis 1978 9 barotia banzembo na ngai banda wana bandeli ti dalelo ba na CD moko soki 1000 chansons c'est combien de chansons et bazo teka on combien oyebi combien ba teka 1000 francs. Œuvre d'esprit à moi. Œuvre d'esprit à moi. Bah, t'es quand 1000 francs. Yo vandia waboye. Moi, monsieur a reçu les actes. Il faut qu'ende kotungi saka batu pour na déranger. Bo sali sangaye na sala album parce que oh yo sala quand on zoa mbongo te. Au moins ce n'est pas joli.
et ça la kitoko te vraiment basa la quelque chose parce que bano bazo ya nasima et vous allez difficile pour na bango lelo bano moni baza sima ba mikulutu ko diembela po ba ko salisa bango parce que ba producteur bazaka lisusu te to ko se produit biso moko mais jusqu'à quand ndo mona des fois moni beaucoup fio pauvre o azaki na eloko te mais bo salisa biso vraiment mutu na mutu asala musana ye et biso vraiment en tout cas pirate et bomi biso ba droit d'auteur ezalaka lisu te et ko wuta na sa seme kiti na sa bam soke yaka te to yebite c'est trop compliqué de ce côté là. À l'époque on vivait de la musique papa. À l'époque so ba futi ba olobi oui ya so la musique eza penza kitoko. Mais lelo yo boye na ba ajo ko ba na tika musique na otika te na za déjà noyé na kati moyena tika ezati fona kende jusqu'au bout. Mais vraiment na osenga vraiment bataille la biso côté wana soki général kanyama ko kamata makambo na maboko akanga ba pirate na ko sepela ya mingi asala yango parce que trop c'est trop les artistes les plus pauvres ya Afrique eza biso ba congolais on produit beaucoup on ne gagne rien et maïle na biso ezokende pa bande ko misusu bamboka misusu bazo profiter na ko bina ko yemba et bazo zona ba trophée kutu na ba trophée ngaba nzemo na ba interpréter na ndenge tout ya ba bandeko na biso ya mibali ba kofi ba boye na boye tout ça la mone bazaiko banzemo na bango bayembaka ngo partout mais baso transformer na ndenge na bango ekomi ya bango ndombolo ndo musique na biso vraiment ndombolo bali ya na batu mususu et tout ça parce que toi le son a force était muto hotel mais na biso azate après balo bawo tozande organiser te non comme trop c'est trop tozape to tanga pe ba classe to kota pe ba classe to ape mayele na ba espérance tozana yango bo confier biso ba responsabilité mususu boko mona de quoi on est capable boko mona de quoi toi makasi et c'est ça quoi botika kujija biso parce que to yemba ko yemba ya facilité organiso yeka osimbi micro bandi ko yemba non il faut d'abord kozana mayele na mutu avant ko sala nzembo ko bimisa ba am Mamuchalamona na landi la question malamu mais nayoka ki na debinde tolba yalobi o soutenaka plus mokonzi ya mboka moko kaka oya biso ya Congo mais pourquoi pas kolela la mokonzi ya mboka ko pesa ba soutien bien ko renforcer notre ministère de la culture ou peut-être ko soutenir les artistes pour que lelo to se plaindre les sousté bientôt landara batute bien artiste ba landara batute pour na bazwa ka bambongo bien ko luka pot otangi bande comme sous ba mboka msus mais baza soutenir na gouvernement la bango na ministère na bango ya culture et loko ni ko ba na mokonzi ya mboka peut-être Hollande mission biso bien bande comme super Hollande mission oyo surtout na idée oya ko renforcer puis ko soutenir notre ministère. Enfin mboka na biso motema bende leki motema be a trop lokuta pe a trop na ngwana vraiment soko yoki le kambozonga nano sima réfléchir nano sinon te ko bengana bato nyonso na le biteke ministère na biso zo sala te ministère na biso zo sala mais na ko senga basala sous plus. Et vraiment, ils ont été le président de la République, il y a des makambutu. Bon, on musu abano maka bango poanine. Si bano maki bango po mutu na rôle na ko défendre na attribution na ye. Mais na kosenga vraiment en tout cas, soki basala lisusu ya makasi et pour to ko s'en sortir. Ne fiska tawa na Congo. Oyebi ke soki bakangi Congo mobimba oyo, balobi pirate ezalate. Toza 70 millions hein. Mais ne fils qu'à 2 millions ya pamba soki na teki. J'ai au moins 2 millions de dollars à 1 dollar. Ata 3 ata 5 millions so na teki. Mais banda ko nyonso yo nazaba musique na ngezali. Ata moko ata mibale. Mais na ba fête bazo bête mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Na le biteke nazo kufanzala, je n'ai pas dit ça. Na le biteke c'est la fin du monde, je n'ai pas dit ça. Mais par rapport na ndenge naza ko produire, nazo gagner te. Et ko senga l'État vraiment telemela likambwango ngai moko te biso nyonso ba artiste ya Congo toko ko se retrouver na musana na biso ndenge tozalaka kala et totika sikoyo makambo ya kutungisa kabino kabela ngai pesa ngai sombela ngai e boko mwana ekosila mais na mokonzi ya mboka na biso tokolemba te atata na biso ye tokosenga yi mikolo nyonso tokosenga yi tous les jours to banda kosenga ye kaka papa salisa biso papa sala boye mais malheureusement au moni mboka na biso banda zwa kibokonzi na ye dérangement eza ya trop
aza tranquillité na bitumba epai makambo epai tout ça là il faut vraiment veiller na makambo nyonso wana le plus urgent eza d'abord sécurité ya mboka le plus important batala bandeko bakufi na baeste kuna tout ça il fallait azala wana ti suka vraiment atelemeli yango makasi bitumba isili kimia ekoti na kanisi d'ici là tokozwa ba studio ya minene tokozwa makambo ya kitoko bakosala biso ya minene na mboka na biso avec Joseph Kabila na yebi ke vraiment tokozala pe lokola bango ndenge to na bi aza très fort pour un Congo fort et à tous les niveaux. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est la parole de Mamou Tchalamona. Donc nous arrivons presque à la fin de cette émission, donc exclusive réservée à Mamou Tchalamona. Donc vous constatez déjà que tout ça vraiment réussi et pas à Mamou Tchalamona. Ayambi la chaîne Molière Télévision n'a pas condition nyonso ya malamu et sur vraiment acceptation et puis na relation à bango et puis na papa Léon Lembalemba oyo vraiment a sali papa Lembalemba mbote grand nyao alors baka na pesio mbote bisous mon grand en tout cas merci merci pour tout hein, surtout au sauva mingi hein. Merci beaucoup. Donc voilà, message à Mamou Tchalamona pour le boss de la chaîne Molière Télévision, Papa Léon Nembalemba Grand Niaou. Merci beaucoup aussi na soutien na yo. Voilà, toujours j'étais vraiment na émission na biso. Moi des questions mon etikali à Mamou Tchalamona pour na to si ça vraiment toujours si ça raté. Mamou Tchalamona to moni na Paris ba affiche ezalaki mo ebele. Sur Rosada que je salue aussi au Azala qui plus dans management et puis Marambebele Ozala qui sélectionné parmi ba diva il y a Afrique ba grande dame il y a Afrique pour na kobeta na compte il y a Mandela Madiba au hôtel Kotika Biso déjà paix aussi à son âme Ozala qui sélectionné avant on a comme la question là le fait que vous allez sélectionner déjà que vous allez reconnu comme diva et puis grande dame il y a Afrique Oyo et ça là qui on a ndeni sur sélection là et ça là qui ngai bien et ça qui est vraiment en tout cas que libanda batu bayebinga toujours babosani ngaite et ça qui est vraiment que nazaka quoi et puis je suis la plus âgée lelo naza koni Aisha Konete mais nakolo banaza parmi les plus âgés na musique na biso ba musique féminine et na yango nazaki parmi ba chanteuse ba ponaki quand même ba koko pona bamboka misute sans que Congo ezanakati et malheureusement salama kite ba changer date ba tchake na novembre et pardon na octobre tokomi na octobre oh et komaki na décembre bon décembre j'espère que ba changer sous date te et pour comme sous ce qui année prochaine na ebité mende na yebisa fanatique na ngai nazali nazo sala bino musala kitoko et musique ezati foza na Paris ova na Paris ndo sala musique to vanda kuna to tambola planète mobimba musique ezali d'abord o ezako wuta vraiment na kati na yo na mboka na yo source na yo pardon et c'est ça ba yeba culture na bino et ben voilà nazari suna mingi ya koloba penzate malamu na stopper wana na yebi ka bing saranga na betaka un peu partout sans faire beaucoup de bruit parce qu'il y a des gens qui pensent que na betaka lisute na betaka musique mais par invitation na beta sous musique na tcheli bayate ba ko inviter nga na fikine na ke obeta ba inviter nga surtout na grand hôtel hôtel Béatrice Romeo Golf hôtel du Fleuve bisika na betaka mingi kuna bokomona ngai nazo beta na groupe nanga je suis là je tourne toujours et na yango wana ba musu ba mona ngati bokanisa teke o na tika o na lemba o non je suis là nazana bino na ko binisa bino susu ba mampundu ya ndenge na ndenge quoi voilà. Merci beaucoup Mamou Tchalamona tokoma na suka pona tokomi na suka vraiment Mamou Tchalamona depuis au bandi carrière na yo ou bien banda ozo la musique na yo eloko nini regret na eloko nini o regretta banda au bandi carrière na vraiment eloko na regrettaka piraterie na regrettaka o ezo komela biso lelo vraiment ezo rendre biso un peu pauvre na regrettaka disons moi makambo ebele hein makambo ebele excusez-moi hein, liso ezo déranger ngana mutu ezo bendana ouais et c'est rôle ba bon souvenir non nini eza na musique et puis mauvais souvenir non na musique souvenir à malamu eza ebele ni tete la musique
ngai bainga baye bangai te soki musique te vraiment na pe na voyager na rêver le quoi baninga musu ba rêver na voyager à planète mumba grâce à la musique. La musique a fait que vraiment bayebi ngai partout. La musique a fait de moi ce que je suis devenu maman national. Et naïbani partout quand même nazo vivre comme tout le monde et ben voilà je suis bien nakolo bandenge wana mais bien penza te c'est ça quoi mikolo nana mpiaka mauvais souvenir pour mikolo mpiaka nana mpiaka mikolo nana mpiaka nana l'arte mauvais souvenir Mamou Tchalamwana mikolo azana mpiaka. Moi question sous ya curiosité Mamou Tchalamwana. Couleur préférée na wezarani? Nalataka mingi noir. Pourquoi noir? Oh parce que naya noir au moni ezali ko kitisa muke parce que naya na kamime na koi mwa kamwa munene. Na koi mwa munene puis nalataka mingi mingi sombre. Mais weza sombre te. Nalataka mikolo kwa na kondi kamwa ndé nazo lata ba couleur un peu plus claire. Vous allez en pierre. Nana mpiaka mikolo moyen ko le bakutu ezate. J'ai trop de problèmes dans ma tête quoi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, c'est Mamou Tchalamwana. Donc comprenez quand même et le konini o tolobi na émission OET par exemple ningaki o le batobi koza plus sur l'encadrement ya ba maman, oza présidente ya ba maman ya parti politique je crois. Et oui, et peut-être moi li loba poko loba pona bat bazolanda yo, peut-être moi ba projet ba organisation magamusu ezali o kokoloba. Et le repenza o monique et te poser question te beto lobité à travers cette émission kokoloba. Tika makambo ya olobeza ebele. Eza ebele naza présidente ya Ligue des femmes PPRD, c'est vrai. Et bon ben tolobango prochainement. Tobe to continuer le solo prochainement oui. Mais et ben voilà, je suis nakoloba moi na liboso ya kabilisme, kabiliste numéro 1, numéro 0 ngai. Et de ce côté-là nakoko nié yango te. Et ben voilà, c'est tout quoi. Mais pour le moment tozolo bela mampundu na mampundu. Et calmeza na kati na biso to sala musala mokili ndima to tika makamba pamba tout ça là to lukalar. Et ben voilà, c'est ça quoi. Na profiter na pesa Claude Machala Mbote. Claude Machala na pesi Mbote. Papa na ngai na pesi Mbote. Moi ba dédicace peka silisa na moi ya morga wa bien ko pesa profiter. Général Kanya Malobi alingi su biloko wana te. Ba dédicace wa boy. Général Kanya Malobi mba balancer ba kombo ba tuté. Aboyi naye. Ouais. Voilà. Mais c'est ça. Na opesa kaka merci na papa na biso mokonzi ya mboka na biso akoba na musa na ye mboka na biso esi etelemi Kongo eza debout ekendobele liboso. Papa na biso Joseph Kabila Kabange longo na mama na biso Olive Lembe et na pesi bango merci mbote ya mingi et papa Lemba na biso na pesi mbote et puis bafana biso batonyoso Cardozo mwamba wakena muchiwa agile jibo abantu na pesi mbote kalengai wambongo na pesi mbote et mampundu ezako ya. Et voilà, c'est ça. Et puis Chaber Kabengele, chef d'orchestre Nanga. À Oumeli, ça fait au moins 20 ans, tous ensemble, et tous autres travaillé. Ngana changé raté, mboka na bino ezalaka mutema beso muto wasala musala malama. Ya alongwa kuna mutu muswa ya Oumeli non. So muto azosala bien beau garder ye. Azana na misusu ezana na kati ya libumu na ye. Chaber ça fait 20 ans. Tous années tinasuka. Ouais. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette interview exclusive réservée à Mamou Tchalamwana, Mamou National. Ayambi biso vraiment, nanda kunaye vraiment na ba condition nyonso et longobani vraiment to PCP. Merci beaucoup Mamou Tchalamwana. Toi ça qui dit là, comme on dit à Chiluba. Toi ça qui là wabu nyenje nkwela toi ça qui là mushuru dibakala banga kjila munda mwa émission weno mu Molière TV wa tatu lembalemba ntumu kala londa bya bunyi tout ça. Utumukala ou intervenir bo abantu babwe beto en fait ma solution grâce à émission wende njimwela merci wa bunye bo émission et ben voilà toi ça qui dit là et yo voilà donc comme vraiment na souka émission oyo vraiment si vous avez aimé cette émission dit vraiment nous disons un grand merci donc celui qui est derrière la caméra, notre caméraman qui est là vraiment
donc tobo c'était tonton donc tozana vraiment on a pesi na batunion so bazana régie tobo sanité moto tout aza vraiment zo soutenir biso na Kinshasa awa tobo sanate Dadi Bendele ya ba Dadi balobi tombola toujours ka Bendele Dadi. Vraiment merci beaucoup na régie nyonso bozana Gelor Fiston Mobunda na batunion so bozana botri qui en veto vraiment batunion so vraiment bo en vouloir ngate parce que kombo ezo kimande ka ezala bino tout vraiment toza vraiment ensemble avec votre humble serviteur Noli Tambu les sages. Donc toyaki na Kinshasa pour na kosala musala et puis musala kaka ngonde toyelaki na pesi merci encore une fois na papa Léon Nembalemba vraiment grand nia pour na ba soutien na yo na pesi Flat Hotel la bourgeoisie vraiment na Kasavubu na Bosobolo na Mbosanité babi Charlène nozolanda biso bino nyonso bozana vraiment e ba kasongo na pesi ba mbote belé vraiment bino nyonso bolandi biso vraiment restez branchés na ba programme na biso. Donc suivez-moi chaque dimanche à partir de 16h et la rediffusion le lundi à 11h et diffusion monsieur César jeudi à partir de 19h30 et la rediffusion le vendredi à partir de 16h. Restez branchés dans nos programmes de Molière Télévision et suivez-nous en Europe à www.voiceofcongo.net. Botika la malamu na bandaku Noli Tambu les sages alingi bino mingi. Merci.